En tout cas, peuple congolais, voici bonne nouvelle pour vous, peuple congolais. Voici tunnel des échangeurs. Monument échangeur Nzoka, il y a beaucoup de tunnels. Na sena yango ba tunnel et ali ebele oyo président Mobutu Atongaka. Incroyable, ba tunnel tina fleuve congolaise, notre fleuve. Et bima tina fleuve. Mindele ya projet métro kin. Ba kei pour visiter ba tunnel ya échangeur. Incroyable, monument échangeur Nzoka, il y a des tunnels tina fleuve, incroyable. Mais bien aimé, biloko oyo Mobutu Atongaka na Congo, c'est incroyable. Mais bien aimé, batinel et ali ebele na seya ya monument échangeur. Bonne nouvelle, peuple congolais, tunnel oyo et kenda tina fleuve. Et bima tina fleuve, incroyable. Mais bien aimé, si Koyo Fachi a décidé, na mindele, ba français, il y a projet métro kin, ba tunnel oyo, il faut ekoma, ba route de métro. Bonne nouvelle, ba tunnel oyo, il faut ba tonga yango sikoyo, ba route ya métro Kitasa. Mais bien aimé, bientôt awa, ba ko tobola Kitasa na C. Bako tonga ba métro Kinshasa. Vision, il y a notre président de la République, il faut ba tonga ba métro partout na Kinshasa. Tineli oyo et kokoba ba tineli métro. Mais bien aimé, kalamingite et kenda milai incroyable. Ba tinel ezali ebele. Oyo ex-président Mobutu Atongaka na Kinshasa. Vous voyez, alors président de la République, notre président Fachi Beton a décidé était Batineli Oyo, il faut ekoma ba route métro. Mais bien aimé, et bientôt na Kinshasa ba tram. Ekotongama ba métro. Et ali kotongama ba rail. Et ali kotongama beaucoup kamo. Mais bien aimé, franchement, regardez vous-même, mindele ba kiti ou visiter yango. Ils allaient toujours intacts, toujours propres. Mais bien aimé, et kamusi mindele et faciliter mindele yakotonga ba route métro. Mais bien aimé, bientôt beaucoup mona ba métro na Kinshasa. C'est ça projet, il y a notre président de la République, il y a développement de notre pays. Bande Kolangaye, tozwa ba président na Congo. Mais président Oyo, ezali don du Seigneur. Nzambe Moto, atindeli biso président, lokola président Félix Tshisekedi Moto Oyo, alingi Congo et développer un Congolais du sang. Botala ba projet, il y a président. Notre président travaille fort. Notre président a collé na poto awa. Ayebi ba métro. Mais bien aimé, besoin na ye, ezali ete ba métro etongama na Kinshasa. Botala sikoyo, ba projet oyo. Nzela oyo. Ba signé ba contrat. Déjà signé. Kana mingite bato ebele, ba kozwa misala na Congo. Na projet métro kin. Bato ebele, bandeko ebele, bako zinda, na se, ko travailler, na se. Et ko ala ba ane ebele. Car Kinshasa est très grand. Bako tonga, ba métro, ba ligne métro ebele na Kinshasa. Awa, bientôt awa. Déjà, ba signé contrat.
bandeko ebele bakozwa misala tellement ebele. Bientôt métro kin en marche car esi nyonso ba signé mikanda esili bandeko nangai to ali na président moko oyo alingi mboka na biso bandeko nangai boko finga notre président boko mema masumo ya pamba car tozwana no président ya boyete Congo ekomi ko changer boze la guerre esila kala mingi te guerre et ali ko sila après beaucoup mona ba œuvre il y a notre président Félix Tshisekedi tozwa nanu président oyo alingi Congo boyete Congo ekomi kozonga na match Lubumbashi ligne ya train ezongi na Lubumbashi il y a service national mais bien aimé nyonso wana ezali vision ya mokonzi ya mboka. Je suis un médium congolais. Bandeko langai. Président Oyo Nzambe Mutu atindili. Président Oyo Nzambe Mutu atindiye pour aider à sauver notre pays, Congo. Président Oyo alingi Congo. Mais bien aimé, c'est président Félix Tshisekedi. Nyoso bientôt eko changer na Congo. Ekomi koya. Social ekoya. Président a commis sikoyo kotonga ba grande route ba nzela ya minene mais bien aimé yango ete vision yango yo ba trou oyo ekenda ebele ba tinel oyo ekenda ebele mais bien aimé fachi sikoyo alingi a transformer yango ekoma ba route métro mais bien aimé botala vision ya mokonzi ya mboka. Bientôt métro kin ezali réalité ba contrat déjà est signé na ba français mais bien aimé bientôt en match avec notre président Félix Antoine Tshisekedi mon grand frère propre Jacques Mayombe na pesi yombote à la présidence Daniela Victoria mbote na yo ma sœur. Notre président Félix Antoine Tshisekedi Nzambe apambola yo place nyonso aux alécards olingi notre Congo échangé olingi développement de notre pays Congo échangé. Maman Denis Nyakero Nzambe apambola yo a protéger yo place nyonso aux alliés car olingi notre pays échangé. Ici c'est médium congolais Jet Li. Au revoir, ici c'est Médium Congolais Jet Li. Ciao.